Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. La famille. Papa Masasi abeti Papé Lombe 12 moko. Donc aboyi na ye les aide-moi à détester. Nazo expliquer bino bien pour o eza matière. Non. Ce qui n'explique bino ngo pour comprendre place nga naza. Dans la vidéo moko na otela bino ngo oyo ko confirmer maloba o nga na oloba awa analyse o tokosala awa bino botiela nga kaka ya bino na ba commentaire. La famille. Bomoni Papa Masasi amemi penda sila na makolo na ye. Abengi ye mwana. Alobi mwana ifwa sala koleka baboti. Ce qui est différent de ce que Papa Elombe avait dit. Boyebi mukolo batunaki Papé Lombe réaction na ye par rapport ya ba spectacle à Mams. Boyokaki réponse ya Papé Lombe. Et pourtant Papa Masasi azalaki wana tant balingi batune ka question boya lobi toza na matanga et puis a créé distraction a bengi fimo bazalaki wana babandi kosola, il a complètement changé le sujet. Batebele ba comprena qui était afanda ki kimia aseli sagesse. La famille bo fanda kimia bo landanga bo s'installer. Na lingi na expliquer bino loro nini eleki. Et puis na ko expliquer on a zappé na ba preuve. Nga moto na fait na lobi ukoki no kotanga classe ye. Classe eza sagesse ite. Intelligence eza mususu, sagesse eza mususu. Nga mona comprendre na bendi bo na lobi si laza mayele mwana mwasi oyo koyeba na kaka tangu parce que si la bisalu asala kabiloko na hasard te eloko nyonso aussi la salaka ezalaka na hasard ata mukete, elle calcule tout. Elle sait quand est-ce qu'elle va dire ça, quand est-ce qu'elle va dire ça. Je vais m'expliquer. Na ko expliquer bino nano, après na otie la bino vidéo, après toko zonga lisusu na ko renchérir lisusu. Voilà. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abobos. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez-moi cette vidéo parce que wande nazo décortiquer les bino 12 ya Papa Masasi par rapport ya Papa Elombe en regard ya Sila Bisalo. La famille Elombe na Masasi na matanga ya balipati. Journaliste azui Papé Elombe bandi kotu na ye ba question alobi papa olobi nini pona mwana yo oyo asalaki spectacle alobi eloko te. Pourquoi nalobi eloko te? Parce que l'enfant elle ne m'avait pas informé. Mais abeta na wapi. L'essentiel les akaka et les kakaka bien. Mais à informer ngate. Batuni question mususu par rapport ya papa nanyo yo yani mosi. Boka ki réponse na e to boko yo kapi réponse na e nenga lobaki que c'est petit là moi je lui ai tout donné. Mais il est ingrat. Abandi pe ko tanga ba kombo ya batu oya yebaki par rapport à la situation ya likam ndenge zalaki. Ba question nyonso na je vous rappelle na nenga lobaki que si la benganga te a informa ki ngai te de toutes les façons azape mukola ko yipe ko sala pe makamne pa ko kipe ko informer ngate tout ça là surtout les mots information tout ça ba information wana. Papa Masasi azaki pembe na ti la bino vidéo wana et puis naso non salaka na rafraîchir bino mémoire pourtant nozonga na ko ya ko renchérir azolo bayango si la bisalu a sali déjà spectacle parce que là je pense que publication nga naza nango nazwaki yango le 1er juin
alors que la manifestation assis là elle est qui le 23 mai. Donc une semaine après papa Massas a eu la réaction na présence il y a papa Elombe a eu la réaction na présence il y a papa Massasi pembeni alobi ke a informa kinga ite moi na informa kinga te et pourtant si la outé déjà ko ça la spectacle na il y a le 23 et puis on est à qui le premier parce que le 6 ça là ya mususu papa Massasi pembeni a papa Elombe. Et puis je pense que papa Massasi pardon a évité qu'il n'ait pas que ce batu ne parce que a yaki au 4 alobi tozana la matanga. Parce que tant à mon cas qui journaliste wana a dit qu'on comptait le cas tout le que c'est belé azon c'est le cas tous la matanga et puis a changé sujet à côté moi sujet msusu a ben mutu monga zaki pembe na oti la bino vidéo wana pour comprendre makambo on a lingna lo basiko sikoyo na vidéo oyo nga na oti la bino lisusu to na vidéo oyo si la sala ki lobby pembeni ya papa Massasi tanga kendaki afandele na makolo alobi mon papa azongi c'était un geste te kozonga na makolo ya Massasi kofanda na makolo na ye kofanda donc kozonga na makolo ya Massasi kofanda na makolo ya papa Massasi elingi lobake malgré tout je suis enfant na ye na kendaki na zongeli tata nanga et puis na baloba na ya zoloba nini papa omoni conseil opesa kinga te parti wana efona tiango bozana tiango son bozana tiango son comme ça vidéo wana ya papa Elombe na rotiango vidéo bokolanda mais vidéo aussi la fandela ki papa Massasi na makolo na otiaka ka son boyoka voilà bozela yo il faut memanga po yo za papa mais Massasi azalaki pembeni ya papa Elombe tangu papa Elombe azoloba ke a informa kinga te. Mais si la ye pembe na Massasi alinga tele malobi te yo il faut me manga po yo za papa bébé abaku pazo yemba nzembo na yenga zo ko empêcher bandeko don na empêcher ye ayo kanzembo ne bien chorale banja la famille bo supporter ka bébé abaku kawa bo supporter bébé abaku kawa nzembo ye makasi adoration et mati la famille brebika beba bakuka zala musika ta zala kaka azala musika te nzembo ne ye kaka nzembo ne sepeli e yaka ero mama zo azosa la vidéo la famille alobili papa Massasi abi yo il faut o memanga po yo za papa sila na papa Massasi no bozara tela bino osusu nazo linga to sa to décortiquer place oyo avant na tela bino vidéo wana il y a réaction papa Massasi par rapport ya ba date si la nenga kendaki kuna zela to nazo sa moi muke Massasi yo ko me manga poza papa me manga penza alors poza ba pista merci papa faut me manga ya binonde voilà yi place ngongo alobi omoni ke musalo salaki ba conseil na yo pesaki mais kuna place bazaki na papa Elombe kuna Massasi afandi kimia atikali koloba te ke si la bengaki na privé atikali koloba te ke si la bengaki na privé te Massasi amuta confiance ape amuta opesa penda ba confiance domo ke papa na lobele loko yo koyebisa mutu te papa kolobela mutu te papa bombanga
na privé pendant que le président Lombe elle ne m'avait pas informé. Koto yo ba informa qui ba pesa qui peut conseil na coulisse. Siko boyo ke loko ngo yoke loko bozila toyoka pour supporter beba ba kuke lo penda na ba muda ko yemba penza dilo penda aza penda na mudi na ya ko yemba makasi donc bo supporter beba ba kuk moi mukelelo Merci papa, faut me Papa Massasi lobi félicitations. Si la zone ici ya binonde. A zone ici bon abi ya binonde. Alobi bongo to continuer. Voilà. Yoka siko réponse à papa Massasi alobi si la lobby boy si la lobby au moni conseil au pesa ki ngandenge sali ndenge na yoka ki ndenge sali Massasi alobi mwana alobi ngo deux fois il faut asala musala koleka batata basala ki bisika bango basuka ki vieux Massasi oyo 12 na Papa Lombe aboyi na kokota lisanga ya aidez-moi à détester aboyi pena na mtema moko et pourtant bazaki na Massasi na ebiso la sagesse c'est autre chose l'intelligence c'est autre chose papa Massasi akozala na aza na avocat mais sagesse aza nango eleki ya ba avocat eleki ya ba avocat natela bino na mukimba nango boyoka ngo calmement bona rangerie po ozomona ke sagesse fandi wana papa Massasi comprenait que Papa Lombe azena kanda et puis il avait compris que si la benga Papa Lombe te abenga ki plutôt yé parce que c'était après le spectacle nde basala ki réaction wana. Mais par sagesse, il a fait semblant, il a compris que s'il a me fait confiance, s'il a salinga confiance, alors que la jara batata te ke nenge si la benga ki wana ya pandi sango ya fandi kimia ti au moment où ba décida ki ba bimisi yango ba bimisi yango. Donc non franchement ba décider ba bimisa yango nde sikoyo nde sagesse yango wana. Papa Lombe moi ne fois les kesika ba boti batika ka réponse no yango wana moi ne fois les kesika ba boti ba même kutu Yesu aloba kyanga lobi boko sala kolekanga Jésus pas aloba kyango donc bisi photo ça koleka ba parents zela to yoka parti yango nazongisa mwa muke bon to continue to évoluer pour la mo lokwa to stack mwa muke Voilà. Olomi, yo pambola kinga avant Maribel. Omoni ke sali. Si la lobianga bi, yo pambola kingai avant Maribel. Donc ba solo la ki Papa Lombe Papa Massasi a réconforta qui est Papa Massasi a pesa qui est conseil Papa Massasi a pambola qui est pendant que bo kansalo kwa muto aza maudit muto yo aza soutenu quelque part vérité yango ebimi vérité yango ebimi omoni ke lipambolo pesa kinga avant Maribel et sali pendant qu'il y a zo tomboka Papa Lomba sali sagesse
aseli sagesse habité a mwana ayebi pourquoi ayaki pa nanga plutôt que akende kuna apombi mwana na ye. Ce n'est pas tous les parents qui exposent leurs enfants. Ce n'est pas tous les parents. La sagesse c'est autre chose, l'intelligence c'est autre chose. Et ça ndenge moroté, cause la sage na cause l'intelligence ndenge moroté. Je pense que Elomba a besoin qu'on apprendre sagesse. À apprendre sagesse, à accroître sagesse. Aza papa, mais aza ne belé peut-être à quoi apprendre na ba mikolo. J'ai toujours ça mouké. Mais yo pas moi qui va Maribel, oui qui sali. Merci. Maloboloba qui pesa nga force. Na kota sko na scène bien. Alobi maloboloba ki epesa kinga force na kota siko na scène bien na pesa meilleur na ngai. Donc papa Masasi a compris que si Lazaki n'a besoin de soutien, ba bengani na privé na coulisse, papa Masasi a réconforté ye, a pêché force, a pambolié. Si la zui ma peka. Omoni soko kanti ke yonde mutu détenir bénédiction à mutu. Que sangai mutu songolo mutu pakala. Ako se retrouver te. Nzambe ako sisite mabanga. Personne n'est irremplaçable. Ceux qui bat bazaka remplaçable était. Nde bana mususu bakufela ba parents balinga babanda ko bala te parce que mutu akozwela bango doti to mutu akende kotikela bango doti aningaka zala te. Yango moni Nzambe asala biso na ba papa leki na ba papa kulutu. Mo yaka liboso ezaka nanu papa. Avant ezala leki, avant ezala kulutu. Eyaka kaka nanu papa. Donc papa koto apambola kite. Mais papa leki apamboli. Papa leki alobi maloba. Mwana ye wana kei a reçu. Et puis papa leki wana to papa kulutu wana ebite na papa ilombe na papa Masasi. Je crois papa Masasi c'est mokolo. To basa ba génération moko. Alobi que mwana il faut aller kababoti. Eza obligatoire mwana il faut aller kababoti. Parce que premièrement, eza na une époque mon côté. Na époque o ba parents na biso batanga na ba Android te, batanga na ba tablette te, batanga ki na internet te. Époque ba parents so batanga na ba courant te, ba banda ki na classe na mituka te. Donc il faut que différence ezala entre époque ba parents na entre époque bana. Parce que bino bo jouaka na ba poto te, bango ba kenda na ba poto te, bango ba sala ba poto te. Mais basila na batour na bango bake ba poto na bambonga ba théâtre. Basali ba spectacle ba représenter Congo na mboka libanda na théâtre. Donc il y a beaucoup à apprendre. Na sorti aussi la salaki na papé lombe. C'était fait exprès. Il y a eu un message qu'ils ont voulu passer. Message au ba passer. Et ça qui est message que kokanisa te soko za papa nde yo ifoti kalaka meilleur te même l'enfant koko mwana il faut aleka wana 10x papa Masasi mwana donc oyebi papa oyo aza na souci ya mwana ye a évoluer a occupé te peu importe ma fille mon fils abengi nga te ya occupé wana te. Ya occupé réussite ezala total. Ya kolinga mwana a évolué. Mwana a sala koleka ye. Mwana a pesa meilleur na ye. Na eloko. Oh. Tala. Kokanisa te ke so mutu aza na o na musuni nde aza na o na esprit. Kokanisa te se mutu aza na o na musuni nde aza na o na esprit. Epesi penza position ya papa Masasi. Tout le monde ne pouvait pas tourner le dos assis là.
papa Bodo, papa Yann Moussi, papa Johnny Chakala. Tout le monde ne peut pas tourner le dos assis là à cause d'une seule personne. Et ngelo que likambo na yo moko memango yo moko. Makambo ya aide-moi à détester. Il y a d'autres personnes qui ne sont même pas là. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas là. Aide-moi à détester. Bazana bango kunate. Il y a des personnes comme ça qui n'aiment pas faire le aide-moi à détester les autres. En tout cas, félicitations na papa Masasi pour la sagesse. Vous êtes trop sage. Vous êtes trop sage. Na olingana tela bino na no parti wana oyo ya papa Masasi te papa Lombe azaki na papa Masasi. Na olingana tela bino parti ango e bon tozonga to renchérir lisusu muke. Je faisais travail ici là, à la fois Denise Nakati, Maman Bomengo Nakati, Minduno Nakati. C'était ça. Donc je travaillais en elle. Au cas où j'ai besoin de Denise, on ne trouvait pas naïe. Nana besoin Minduno, on ne trouvait pas naïe. Donc quand on maman, on pouvait trouver ses panaïs. Donc je la travaille comme ça. Allo Dekosi la passé l'immo fierté na Salmogo na Paris Lelo. Elle fait sa carrière, c'est bon. Elle fait sa carrière, c'est bon. Félicitations papa et vous avez bien. Je n'étais pas informé. Elle fait sa carrière, Nazoka Nabatu, c'est bon. Bonne chance à elle. Ça fait très mal, mais Lelo peut Bellevue à la production na photo. Est-ce que vous avez informé déjà? Oui, Bellevue a informé. Tant qu'on a dit projet naïe, elle est venue me voir. Avec papa, nous avons un projet boye. Nous avons accompagné la mise en scène. Parce que on jouait qui na showbiz. Elle m'avait invité. Nous assisté à la répétition. Parce que je ne viens pas seulement comme invité, mais je suis invité en amont. En amont. Ce qui est bongi, nous avons artisan et bonga. Ce qui est baby, nous avons assumé que nous avons accompagné et baby. Alors, elle m'a appelé, elle m'a invité. Je crois que ce bande préparatif, nous avons assisté. Parce qu'il y a un Liban en Boka, donc le président se permet d'abîmer. C'est un spectacle comme les autres. Et ça m'a chassé, ça en Afrique, ça en Europe, un spectacle comme les autres. Donc on a complexé, il y a Liban en Boka. J'ai déjà joué dans Liban en Boka. Et donc, il y a un gars que et Simba. Et ça va bien. Nous offrons, nous vendons la culture, nous vendons l'art. Commentaire, bon, ça va, mais sinon, tout est art, tout est culture. Voilà. Et ça recommande au monde un peu informé, non, libre. C'est pas un problème. Et le papa, non. C'est pas un problème. Si 8 ans qu'on informé, ça va. 8 ans, ça va aussi. Ça va aussi, il n'y a pas de polémique là-dessus. Il y a une question par rapport à Yanono Yandimous. Est-ce qu'il y a... Ne me parle pas de lui. Ne me parle pas de lui. J'ai tout fait pour ce garçon. Sa famille le sait. Le grand frère Yann Lambert le sait. Son épouse Ayebi Yango. Mais à Zong, c'est encore une gratitude, insulte gratuitement. Insulte gratuitement. Yann Lambert le sait. Ma belle-sœur Jackie le sait. Son épouse Mami le sait. Namitu naga. Nazan na nyongone anini. Parce que l'équipe de TV c'est m'insulter. C'est me manquer du respect gratuitement. C'est bon. Merci président. La moni déjà. Mokilia na oka bongo. Mokilia na oka bongo. Voilà. Un mona bandego ba fan ya Simba. Banu subata la biso. Denise. Ya kasiko. Dona matanga. Yo na no dete. Non. Okoma kolia? Pongale yo. Mes frères. Mais okoma kolia c'est que obandi kolia. Ngale yo lia kate.
molambi monene. Nadia Kate. Ah, parmi bana baluba bado lamba. Ok. Mais molei muke. Molei muke. Et puis l'ipati Eza mibale yena lea. Ndaya. Ndaya. Loboko na nini? Okati misato. l'ipati ama kasi na olamba mbwa lisusu. Mbwa. Are wana kosi. Wana kosi. Tuna yo. Tuna yo. Kamutango o ndenge tosala te ya. Ah, tu as lumière. Ah, ok. Na Pascal na embouteillage. Aye mbangu. Abi azala témoin mokolo ba obetanga na zando. Oh, mon cher. Alors ngana azala témoin ko mona mobutu obeti na zando. Ye beti le solo mutute. Ye moko témoin. Menga kolo nzoto na yebi yango te. Exista jamais. Tokenda mbala moko te. On n'est pas Madani na Moza Saddam na côté il y a cité non il y a palais de marbre donc qui chassait au kanga pour fonder Makambo ça n'a jamais existé mais bon et le Bama est-ce que tout ça la famille des foyers na yo par rapport à l'histoire mon deuxième garçon comme on est Ben pas dans poto so batuni Bolandi Bolandi ninga akataki abitoza na matanga akati abengi mbamo mutu po distraire parce que ba chroniqueur bango balinga ba lobisa pape lombe makambo mususu parce que ba comprena ki faiblesse na ye ba comprena ki que mutu azana kanda ko bimisa pourquoi abasa la buzz mais papa Masasi akataki conversation wana akati on a mukuse ba évoluer ndenge ba évoluaki parce que alinga kite ko maintenir ye na ndenge azaki déjà imero wana déjà changeaki mais côté na ye abongisaki dana sila elinge lo bate ke soki yo opesa mutu ana force te nga pe na pesi force te eloko wana eza na ba leçon ebele leçon mususu ezali ke likambo o oyebi mutu na makolo te kokota na yo yango te parce que eza na bitumba mususu oya kobunda eza na bitumba na yo te okoya kokufa pamba bao balandaka masolo anela TV kuna na betaki lisolo moko ya mwana mwasi autaki kokufa na place ya mutu mususu donc ya azwi mwana azobokola na ndako na ye mwana wana na famille na bango balingaki ya aza na vie ya bien te ya atingami na mwana na po alingaki kaka azwa ye na adoption ya ye kokufa mystérieusement. Donc papa Masasi quelque part atei biso que tu ne peux pas entrer dans le combat qui ne te concerne pas. Aboyi kokota na makambo oyo ça n'a rien à voir na ye. Akota na conflit ya sila na masna elombe akota nete et concerné yete. Ngelo bateke soki pape elombe na sila baza en bon terme te to balobanaka te to ba pour le moment baza na en froid. Ye pa kota na ba froideur wana. Aboya okota ngote. Et c'est pareil comme ça même dans la vraie vie, il faut apprendre à ne pas s'ingérer. Likambu soki eza ya yo te kokota te. Ko baby sa relation na ote po osepelisa mutu. Et ana bato ebele, ba kota ba conflit ya sila na belle vue, ba ebeta mutu na makolo te, ba baby si ba relation alors que baza ba comédien, baza na carrière na bango ba kokai ko profiter na ndenge si la zo pela na ndenge belle vue azo pela, a profiter koto yo. Et ça vraiment leçon moko boye papa Masasi apesi biso que tu ne peux pas entrer dans les conflits qui ne t'appartiennent pas, qui ne te concernent pas. Tu ne peux pas détruire ta relation pour plaire à quelqu'un. Tu ne peux pas papa Masasi asa camarade dit. Asa ayoka ki ndenga za olobela papa Yandi Mosi. Mais jour musupe bomona pe Masasi pe na Yandi Mosi. De l'ingénieur ba que soki papa Masasi a un problème na Yandi Mosi. Eza problème na ye na Yandi Mosi. Soki papa ilomba za na problème na sila. Eza problème na ye na sila. Ye etali yete et concerné yete et ni dada ni deve. Eza makambu na yete. Eza makambu na yete. Eza makambu na yete. Abo. Donc, o ezo concerné yo, yango kaka nde ya yo. O ezo concerné yo te, ezo concerné yo te.
leçon à retenir. Boko takaba conflit ya batute boyebi mutu na makolo te. Elingi loba te ke soye mutu wana lobisaka ete yo pe okota na conflit ne te. Po jour wana batelema moni video ti. Pa masasa azalaki wana tango papa Elombe azalaki lo makambo asila. Me ye bauta ya kosola na sila. Apesi ba force, apesi ba conseil. Bi yo il faut les kabiso. Il faut les kabiso. Mutukuta kene on musika papa yandi mosi yazo bomba ta ye pe ana public boy alobi. Aloye penda sila mi amore sila boy ba kumisiye. Donc na minute yo okomema nkolo na oyo moko tu as des problèmes avec une personne, tu vas terminer avec ces problèmes là. Ya bino mbeleza ya bino mi bale, ya bisote to kota ngote etali bisote. Etali bisote que chacun gère ses problèmes. Donc sokoza na di mal ya kondima que moi na wale kayo, il y a des personnes qui veulent bien que moi na ya le kaye, moi na sala ko le kaye parce que po na ye ezali pamboli ko mona ke moi na ya le kiye, ko mona ke moi na a évoluer makasi na vie. C'est aussi une sorte de bénédiction. Et puis si la ndimi yango azongi na humilité nyo sa fandi na makolo papa. Elingi loba ke malgré na oti ko sala ba succès, malgré ngo loba ke nga ifona le kayo, mais devant toi mon père, je suis resté enfant. J'ai encore besoin de vous. Je rentre dans la base. Na oti kuna ko sala me koto na zongi na ofanda na makolo na bino, vous êtes mes parents. Vous êtes mes parents, vous les resterez. Et puis papa pe masasi, pour pesa moi kilo, les enfants doivent faire plus que les parents. Bolingo ça, moi bazana bolingo mon vice versa. Na si la zana humilité, na pas masasi zana humilité. La preuve n'est que ba ofanda bien parce que baron balé bazana humilité. O azondi mamuninga, o azondi mamuninga. O kutu wana papa masasi kutu genre ke muninga aleke kutu koleka. Akende au-delà même ya o bazo kanisa. Yango bomona ke batu mususu bazala toujours béni. Bazala béni poani parce que bazo respecter ba principe à nature. Bazo respecter que non, moi j'ai fait mon époque à moi, ça c'est l'époque de tel. Bazo respecter principe à nature, bazo respecter le signe et bazo yeba kopé sa bénédiction na bango quand il le faut, comment le faire. Bazo yeba. Parce que ce n'est pas toujours évident de toujours chercher la gloire partout. Mutumoro bo afandi aoluka yende ba pesa gloire, yende ba kumisa, yende ba lobaka. Parce que moi na ba réponse ngam na sala boy, ngam na sala boy kinganga. Papa Masasi asala kipo na sila makangi munoko. Elnge donc omoni makambo eleki ezaba leçon. Ezaba leçon. Tu peux parler avec quelqu'un mais faut rester discret. Discrétion est très important. Discrétion et faire protéger à amitié. Parce que na minute on a pe papa Masasi kutu, on dira boya qui ne peut causer parole. On dira boya qui pensa causer parole. On dirait pas et c'est comme si ça l'ennuyait par respect, il pouvait se tenir là mais ça l'ennuyait de voir que son frère dise des histoires comme ça parce qu'il savait que ça allait se retourner contre lui. Il savait que makamba lobana eza bienté et qu'on se retourner contre lui et qu'on cause na ba répercussion moins belé. Ça lui gênait tellement que à Kati conversation a changé les solos, a looké même moutoua solo là. Donc papa Masasi aza sage. Papa Masasi aza sage, il faut le reconnaître. Il est sage. Akoka pe ko fanda betri pe papa Elombe. Nga pe si la benga kinga mais afandi kimia. Tina mukolo oyo bango moko ba exiger bomba bimisango. Nde bangwana bafandi bambale babimisi yango. Nde papa Elombe lobi pe maloba. Oya lobela ke na seke moi ne fois les kaba parents. Moi ne abimisi yango lobi yango. A manifester yango. Mais au moment opportun. Moment il fallait qui elinko loba que ezala makamsu il faut ezela ka moment nango. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour garder la vérité, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, il y a un temps, il faut toujours dans toute chose ko yekola ko comprendre moment na moment ni ko sa lelo ko boy. Donc papa Elombe aza vraiment mutu moko boy, il faut apprendre na nous belé. Moi sagesse il faut yana nous belé.
Papa Elombe doit apprendre auprès de Papa Massasi que il y a des choses que ça demande les moments. Moma oyo, moma oyo. Moma oyo, moma oyo. Moma oyo te, moma oyo. Très important. Très, très important. Non, c'est la bino parti en gros. Et ça vraiment, et là, au moko etikenga. Pas ma ça fandi calme. Ma sola qui na si là. Après ça qui est conseil. Après ça qui est ba force. Alobi kende le kabiso. Le kabiso mwana na pamboli yo. Non. Et puis, ça peut mettre la mouton fandi kimia. Na moment porté ba bimisi yango. Papa Massasi. Ba sopiye na propre. Ba sopiye na propre makasi. Il y a un temps pour tout. Et puis, ce n'est pas à tout moment ou à n'importe quelle place où koloba makambu, peu importe question batunio, il y a des choses qui ne méritent même pas d'être répondues. Il y a des questions qui ne méritent même pas que elles soient réponse na moment o ezo mérité en goté. Voilà. Non, c'est la binoka même vidéo na bolanda. Eza na ba leçon ebele na kati wana. Eza penza na ba leçon. Bosala kale aide-moi à détester te. Et ngelo bate ke so mutwana ana bonne relation na mutwana te yo ebino mutuna makolo to kangisi mutwana nemi pour rien. Leçon o Papa Massasi apesi ke botika rabat ba bunda na makam na bango moko. Vous ne pouvez pas entrer dans des conflits que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas. Bozo ba masumu na bino bo raté ba mapamboli pour lingo soutenir mutu. Et puis de deux, Papa Massasi la kisi on ne soutient pas pour soutenir, on soutient quand il y a à soutenir. Quand il y a pas à soutenir, on soutient pas. Cela ne veut pas dire que si moi je suis ton ami, même si tu fais des bêtises, moi je dois te soutenir dans les bêtises. Non, tes problèmes quand ils ont un problème na yo, moi je soutiens quand il faut soutenir. Quand il ne faut pas soutenir, je ne peux pas soutenir, surtout en ce qui concerne les bêtises. Je ne soutiens pas les bêtises. Et ça là-bas, leçon vraiment, vraiment ébélé. Il faut tout tirer. Namakambo Papa Elombe sali. C'est très, très important. C'est très important. Bah, leçon ébélé. Papa Elombe doit apprendre comment se comporter à travers les camarades. Oh, bah, ça fait papa ici là. Cela ne veut pas dire que si on boti bana 10, bana nyonso na ba sepeli sauter. Et on a bana mususu, ba rozalaka un peu moins têtu, un peu moins éloigné et tout. Et ba olongwaka bana na ote. Et puis elingelo bateke so mwana na za mwa têti, mwa dio, mwa nini ke mwana na linga kote to yo linga mwana ona tete. Et puis papa ya solo a livra mwana na verdict populaire te. Papa ya solo. Peu importe ma bé, a koko livrer mwana na verdict populaire te. Parce que akoloba que ekozongela ngiza makila ya munoko. Ce qui n'a bina livrer na verdict populaire, ça va se retourner contre moi. Ekozongela nga, ekozala pasi nanga, soni nanga. Mais ce n'est pas ce que Papa Elombe est en train de faire. Ce n'est pas ce que Papa Elombe livre à si la verdict populaire. À livrer quelqu'un na verdict. Et pendant que toi tu livres ton enfant na verdict populaire, il y a encore ceux-là qui veulent que moi nana zala moi na bango. Ndi ba Papa Massasi lok basali yangwana. Papa Massasi pendant que Papa Elombe azo livrer si la na verdict populaire, ya olinga ke si la zande moi na e. Tala moi na zongi afandeli papa na makolo. Papa na ngai, papa na nga afandeli na makolo. Afandeli na makolo mon papa d'amour. Yebela to yebela ka to milengele kele. Oh kakavo, avant de poser les actes, il faut réfléchir. Avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. C'est très important. Ça évite des erreurs, ça évite des problèmes. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Nazong c'est la bino vidéo na et puis nazotika toutes les deux vidéos nazong sango. Oh si la fandeli papa na Elombe na makolo abi moi ne fois les papa. Moi na lobi papa conseil au pesa kinga. Nanengo pambola kinga. C'est profond. Coucou à tous les nés, la chou, les nés, la cœur, les nés, la love et bienvenue à
tous mes nouveaux abobos, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Bolanda moi parti oyonga na zonga lisuste, c'est vraiment bourré de sagesse. Soko ebi bitumbe bisike zo utate ko kota na yo te po ko tikala na soni Pape Lombe à apprendre biso comment être sage, comment gérer les conflits au étalioté, c'est que moi aussi j'ai retenu et ça vraiment très important. Natika bino ba vidéo o to kuta en émission asika nzambe apambola bino bisous bisous bolanda ba vidéo wana. Je faisais travail ici là à la fois Denise Nakati, Maman Bomengo Nakati, Minduno Nakati. C'était ça. Donc je travaillais en elle. Au cas où j'ai besoin de Denise, on ne trouvait pas naïe. Nana besoin de Mindondo, on ne trouvait pas naïe. Donc quand on maman, on pouvait trouver ses panaïs. Donc je la travaille comme ça. Ça c'est bien. Allo décosi la passé les fierté na Salmogo, na Paris Lelo. Elle fait sa carrière, c'est bon. Elle fait sa carrière, c'est bon. Félicitations papa et vous avez bien. Je n'étais pas informé. Elle fait sa carrière, Nazoka, Nabatou, c'est bon. Bonne chance à elle. Ah, ça fait très mal, mais Lelo peut Bellevue dans la production na photo. Est-ce que vous avez informé déjà? Oui, Bellevue a informé. Tant qu'on a dit projet, elle est venue me voir. Elle a dit papa, nous avons un projet boye boye. Nous avons accompagné la mise en scène. Parce que on jouait qui na showbiz. Elle m'avait invité. On a assisté à la répétition. Parce que je ne viens pas seulement comme invité, mais je a invité en amont. En amont. Ce que Bongi, Nazalapé, artisan et Yakobonga. Ce que Baby n'a assumé, qui n'a accompagné et Baby. Alors, elle m'a appelé, elle m'a invité. Je crois que ce bande préparatif, ce Nazanatan n'a assisté. Parce qu'il y a un Liban en Boka, donc le président se permet d'abîmer. C'est un spectacle comme les autres. Et ça m'a chassé, ça m'a Afrique, ça m'a Europe, un spectacle comme les autres. Donc on a complexé, il y a Liban en Boka. J'ai déjà joué dans Liban en Boka. Et donc, il y a un gars que et Simba. Et ça va bien. Nous offrons, nous vendons la culture, nous vendons l'art. Commentaire, bon, ça va, mais sinon, tout est art, tout est culture. Voilà. Et ça recommande au monde aux un peu informé, non, libre. C'est pas un problème. Et le papa, non. C'est pas un problème. Si 8 ans qu'on informé, ça va. 8 ans, ça va aussi. Ça va aussi, il n'y a pas de polémique là-dessus. Il y a une question par rapport à Yanono Yandimous. Est-ce qu'il y a... Ne me parle pas de lui. Ne me parle pas de lui. J'ai tout fait pour ce garçon. Sa famille le sait. Le grand frère Yalambert le sait. Son épouse Ayebi Yango. Mais à Zong, c'est encore une gratitude, insulte gratuitement. Insulte gratuitement. Yalambert le sait. Ma belle-sœur Jackie le sait. Son épouse Mami le sait. Namitu naga. Nazan na nyongone anini. Parce que l'équipe de TV c'est m'insulter. C'est me manquer du respect gratuitement. C'est bon. Merci président. La moni déjà. Mokilia na oka bongo. Mokilia na oka bongo. Voilà. Un mot à Bandego Bafan, il y a Groupe Simba, Bandego Subata la biso. Denise, il y a Casco. Tu as un matin. Il y a un autre. Non. Comment vous l'avez? Mes frères. Mais le moment où il y a un autre, c'est que Bandego Lia. Là, il y a un autre. Mon lambi, mon nene. Maria Kate. Ah, parmi Bana Balouba, Bado Lamba. Ok. Mais Molei Mouké. Molei Mouké. Et puis, l'ipati. Ezami Bale Yena Lea. Ndaya. Ndaya. Loboko na nini? Okati Misaka. L'ipati a ma casse dans l'amba, moi, le sous. Moi. Allez, wana kosi. Wana kosi. Tunaï. Tunaï. Ah, ok. Na Pascal, na embouteillage. Aye Mbangu. Abi azala témoin mukolo ba obetanga la zando. Oh, mon cher.
alors nga nazala témoin komona mobutu obeti azabe ye abeti lisolo ya mutu te ye moko témoin me nga kolo nzoto nayebi yango te exista jamais tokenda mbala moko te oyo nepa epa madani na moza Saddam na côté ya cité non ya palais de marbre donc qui chasse bokanga kofonder makambo ça n'a jamais existé. Mais bon, l'Obama. Est-ce que tout ça la famille, tes foyers, par rapport à l'histoire? Mon deuxième garçon, comme on est Ben. Pas dans la poteau? Pas dans la poteau. Ce va tourner. Masasi yo ko me manga poza papa me manga penza alors vous ça Baptiste merci papa faut me manga ya binonde moni ko misalo sala ki na conseil mwana aleka mwana mwana azoleka papa te mais yo pambola kinga va Maribel webi ki sali merci maloboloba ki pesa nga force na kota sko na scène bien et pesa nga force ya musika na goza ki loin donc isala ki fait na ma copine Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.